Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Iwuna jenene yani kaka o nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Lelo tozali mardi oyo batata batikela biso ba jeune toyanganaka pe kopesa la matei pe koyeba batata balingi nini pona biso po tolobi ete biso ba jeune avenir ya lingomba. Na mardi ya lelo ya le 11 août tozali na préparation ya le 16 août oye kozala na mukolo na yinga elonga ya papa dialunga na Kyangani oyo nde apesa malaka mukumba banda 1921 ya kobomba Yerusalemi pe kotonga yango. Totali na date na elonga na ye oya le 16 août 2001 totali na maloba na bango mingi papa Mfuma Ndongo papa Dengenda Kontima maloba na ye ya le 16 août 1987 tango wana na centre d'accueil tozali ko milengele centenaire ya mbotama ya papa Simon Kimbangu 1887 na maloba na ye soki tolandi yango kuna aye kolakisa ndenge nini tokozala na date wana ya mbotama ya papa Simon Kimbangu. Aye pe kolobela mingi ezalili ya biso bandimi na tango wana tozali kozela centenaire ya papa Simon Kimbangu tokozalela ndenge nini. Donc na tango wana na 1987 ezalaki un dimanche et lelo yo tango tozali kokanisa elonga ya papa Dialungana na 2026 eye kotombe un dimanche tokanisi makanisi nyonso wana koloba ete bapapa bazali banzambe kasi mingi tokoloba ete bapapa
bazali banzambe te bakoloba to balobaka te mais soki likambo yango ekokani na date oyo moko na bango esengeliki atika mokili elakisi te ye azali nzambe eza boye te yango ngai nakende mosika mingi te tokolanda maloba na ye na message ya papa Diangenda na date wana ya le 16 août 1987 alingaki koloba nini pe elobi pe nini oyo ye kocoïncide na 2001 eke na date wana papa Mfuma Mbanza fo ya kotika biso apesaka verset biblique ndenge toyebi ezalaki na batata soki azona likambo na mokolo wana akopesa chapitre moko ya Bible na tata pasteur moko oyo akoki kotanga pe kolembola yango soki toyoki message yango bakopesa biso verset biblique wana tokosenga batata pasteur comme d'habitude po ete bameka koyanola biso chapitre wana papa Mfuma Longo alingaki koloba nini tokobandana na message na ye biso nyonso toyoka pe tokobenga batata pasteur na kati na message wana pe aye kolobela likambo ya kotonga aye kolobela likambo ya kotonga Yerusalemi kotonga bandako ya Lingomba esika nyonso paroisse ya Lingomba ezali topesi nzela na bato ya presse batiela biso message wana Tata mwana pe limusantu batata ba mama nakanisi Sokoto komi lelo le 16 août 1987 ezali likanisa tata nzambe bolingo na ye ndenge epesama biso mukumba ya solo ezali pass kasi soko mpass pe ezali te esempo na sima ekozala pe mingi te malamu ndeto mwana de boso pasi esengo koyaka sima pamba te ndenge toki tataba wote wana bandako soko totunga kite ndenge toyako ya mabapa ya boye nde sika ni tokolalisa bango toko na kuluwe l'hotel isu tsepe na biso na mbongo te tokolalisa bango wapi kasi ndenge totungi bapa yonsi bakoyela biso tozana mwa isika kolalisa bango malgré kukinano ndenge wane kukusalama te kasi tosi tomeki donc musala wane kuzalaka fierté moko munene wana nini tosali yango biso moko mais soko bapesi yo ya solo mais soko bojwa ne likambo na mutu wana apesi yo amali soko ngai te
ngai de luba wana ko pesa ngai sengote soko ngai te yangwana mosalo to sali bisu moko na kanisi lekina bisu esengo ezemo te pamba te tuibaki na bisu tende bisu tele bato batata ba mama ndako yango ndenge to lobaka ezali desa mais ndako munene boye lelo le 16 empesa na bisu fungula yango na le 11 ah est-ce que tokokoka soki tokokoka te namoni bino na omwe na malili soko moi moye makasi moi moleki makasi tokokoka soki tokokoka te tosi toyokaki ndenge batei biso tata avumi alatisi biso oyo akoka kolatisa biso mpo ate tokabata précaution tozali koleka sikasika soko okende na lopitalo baibembe mingi kumisulu mingi na kati na bango basalaka sika monene eta mosusu akwei na mai moto ayibi te baza kolukaka ye okomona mpe esika bakomi ye te pamba te akei na mai baluki bazwi te kasi moto wana azali momoi ya solo asi akufi bambisi basi bale mosuni na ye kasi azali momoi esoko bamibongisaka te ntango tozali lisusu awa bato wana bakomi na pasi donc la vie na biso ya solo molimo ezali eloko ebumbani nzutu yango nde tomonani bamosusu tozali mwindu bamosusu tozali pembe bamosusu tozali monene bamosusu moke bamosusu kitoko bamosusu mabe kasi soko tolongoli njutu oyo ale biso bato tokomi lolenge moko na ntango tozalaki bana moke soko tokei pembeni ndenge ezali kosalamaka na beko ndenge bokosalaka na retraite soko tokei kobuma na esika mayele na biso nyonso tu tobondela tozali kosambela alikanisi ya mwana moke na oyo mokulu ezali mwa mokesani kasi ndenge tozalaki na basouvenir batata na biso soko bakangi bango ntina ezali alors soko tokei ale tovandi esika moko tozali kobondela ntango wana bato mosusu bakoyela biso oyo bazalaka na biso elongo te ntango wana balati mosuni na motu bango nyonso tu kitoko bokesele bozali te bango nyonso vraiment kitoko ntango bakobimisa mingongo na bango na nzembo ebien bokomona kaka soko eloko nini wana bino bozali komona lisusu kilo na njutu na bino te bozali komona kaka lokola soko eloko nini wana wana nini tojungili oyo ezalaki na biso ntango wana tozwaki nano mosuni te donc yo na ngai ndenge tokokaka ntango tokoyaka wa mwana moke tika ye angelu te aza na ye angelu ye aza na lisumu te kasi mutu yo soko tokomeli pardon basi bayibi ete ye asi akomeli donc atondi na masumu ntango wana soko nzambe abengi yo na ntango wana bon yo ozalaki kokanisa te nde mokolo mosusu mosuni oyo mokotikala yo makambo maso osala kaka abi ntango wana okomi mitelangano soko tokozalaka kuna na likolo balobi ete soko toye awa kuna na likolo tokozalaka baangelu ava nde tokamata mosuni tokamati mosuni esima na kotikala na biso mikolo awa na kati na se na kojonga kuna tokozalaka banani otali likambo ezali esika wana malamu nde tojunga esika biso tolongwaki ya solo tozali komonesa bino mpasi mpo na motongi na mosala kasi soko obengamaka na tata nzambe na koli yozi na elimu santu te mpo ate oza na kati na lingombo na biso ezali mpasi ubie okozala hypocrite bango bapapa pia aye papa mfuma ndongo pia soko oki boye ndenge tookaki na papa fumi wana tata wana ubie mama wana aza lisusu na nzela te ezali boye te
soko okika kande ye papa pia ye kakande akuninga kayo kasingai binu bokuswa kama kamuna ye ngai soko okibo solo lokolo na ye kumi na balabala mususu ou bien akomi na ye mayela ndenge wana tozali koyoka sango bato wana basi bakabati biloko wana balati yango ezali kodisumu te kamata yango pamba te yango ekopesa yo mbongo mingi toyokaki na ntongo na ngai na ye tozalaki présent. Donc bapapa na bamama na ndenge mokuma nzambe apesi biso solo malamu nde tolakisa yango ete tolingi nzambe na biso ezali lokola biso lokola ndoto ndenge batangeli bino circulaire oyo nasali pamba te peut-être le 12 makambo boyimba kosalama makambo na biso rien kosangisa bato boye moko ayibi ete il faut nakende na centre d'accueil mosala na biso mozali kuna nani atindamaka convocation pamba te ye moko ake kolongola yo na mbeto mokolo moyenga te okaki mokolo moyenga te koza na centre d'accueil tokoki kotunga ndako na biso yango wana moko oyo aye awa na kobengama na nzambe na ye pamba te tolandi tata simoki mbango na solo yango wana nde biso banso toye kosangana awa po ate tosilisa mosala mwango tokokoka soko tokokoka te malamu nde tolakisa il faut ndako na biso tosilisa yango pamba te nzambe abengi bino ale toke na centre d'accueil soko tokovandaka mokolo mayenga mobimba tovandi na biso esika moko batata na bamama ata ndele bokosepela ngai bokoloba ye soko nayibaki nde nazalaki kobima meme libanda te yo omoni biso tovandi awa malgré moye malgré nzale malgré makambo oyo ebele nakobima na ngai te navwandi pamba te batangeli biso yango na ntongo topesa mokolo moyenga na ye soko tovandi kuna kati na bandako abe makambo ebele soko tokebe makambo ya famille makambo ebele kasi tovandi na biso awa biso bato tovandi na biso na bolingo ya nzambe ya solo ngai navandi wana pamba te tulobaki tate zala na biso na bobandeli mpe na suka ekasi nakokenda avant nakanisi nalongisi te yango wana bamama na batata mosala mozala na biso ebele napesi longonia mingi na jeteki napesi longonia mingi na dirigeant napesi longonia mingi na bamama basali likambo mokolo mamisatu mbongo na bango nyonso ndenge bakatelaki bango mpa na plafond bapesi jeteki apesi mokolo mosala moko badirigant bapesi na mokolo momine ndenge balobaki biso bato tokoki nde tosilisa mpo na plafond bon tokoki koluka mpe makambo il faut ndako na biso baporte esila ndako na biso il faut totia bakaro ndako na biso il faut totia ornement ndenge ekosalamaka donc soko tosilisi yango te ondire topesi ndambo ngai nalingaka kopesa ndambo te tolingaka kopesa mpo eloko mabe te na tata na biso pamba te bokosalaka ndenge na kolingaka c'est-à-dire oyo tokopesaka na tata ndenge nga na kolingelaka ezala ndako ya nzambe ezala bandako na biso kolala moto oyo sakoto ndako ya nani ya bakimbangisi ndako ya banani ya bakimbangisi mokolo oyo toyambaki baninga moko bayaki awa ntango bafungoli porte bakoti awa kasi esika nini bamemi biso esika bakimbangisi bakimbangisi alelungwa bana kokundima na ngai te esika boya bango ya bango oyo mpe eyaki lombi ya mwana mwasi tokana na kotala kuna bakopekisa te nitekena te bakei kuna ntango adungi alobi kiadi alors nga natundi na masumu nakofingaka mokonzi na bino mokolo nyonso tu soko naoki bato babenge moyibi nga mpe nakobengaka ye moyibi nzambe alembisa ngai ndenge nakenda kolobela yango ete ye mpe alembisa ngai pamba te nakofingaka ye pamba oyo mosala nani akoki kosala yango soko mbongo ezali te ngai sekaseka wa na mwasi na ngai mpe ya koyawa ngai moko nakoki koya kasi biloko mosusu eza na biso ya kolingaka yango te
ba fini ngai o ba be ngai muyibi okay tata wana azalaka compliqué biloko na biso kolingaka yango te akopesa mwasi na ye na bana nzela baya kokotana lingumba kansi ye biloko na ye kanisa kaka biloko nini wana minkawa ya batatala mama baminkawa wana tutangake yango batangili bisu yango tomonake mpe na filme oyo ya Moïse nzete kaka kuminyoko bien bamazise bango mpe balobi o kasi nini oyo ale ye mpe ake kukamata banzete babwaki yango mpe ekumi manioko kansi oyo ya Moïse ameli bango bomonaki batongaki sika wana tokotala kaka tolobaki yango na mokolo mayenga anakokana manga mingi te kasi mosala tosilisa mosala na biso pamba te namoni nde solo mokumba oyo epesamini biso ezali pasi malgré bakangi nzila bakangi mitima na beni mpe mingi bakangi yango yo mpe me vraiment bokona kotika mbango na motu wana etali esikobimbisaki misolo mpa na ndako wana ndo te akasi mpa ningo oyo koloba na ngai te wana kende na ngai mosala na biso nasala malamu ye nzambe ayibi nasala mabe ye nzambe ayibi sono yo ozali moninga nanga motu kende na yo ngai mpe na famille na yo ozali lisusu moto na famille na biso te esalami mingi bana mingi babwaka ntango na ya kotalaka na butu awa soki toyao na mosala na komona mawa bamama mosusu papa lokola navandi ntina lere boye nayebi te soki naka kolala na libanda malgré alungu esika mabe te nayebi te pamba te bana ngai akolingaka te na ya kansi mpo na banini mpo na baminkawo na bango eleki mingi bamoye soko yo mwana vosi mboki mbango ozalaka na minkawo wana eske tozali soko tozali te bato ndenge wana nayebi te ndenge bakozala mokolo wana na sika totundi awa soko babenyi papa mfuma ndongo wi na ye nazalaka na minkawo na ngai pembeni kasi ezalaka mfuma ndongo ne ngai ekasi eloko nini wana papa nde azalaka na eloko boye jajajaja wana ezala soni te ayayaya ekozala lokola proclamation ya examen soko botikala bino mibale na molongo bobandi kotalanaka ntango na biso soko bazala kobenga examen babengi mbuka ya boma ale yaka boye tosala proclamation batata na bana sali bakado ya ndenge na ndenge bakoya bon babengi basali tete badiscours na bango ti po ate bapesa mino des gens pusa po ate bowoka kaka oyo azali le premier de la classe bobandi kotalana nani wana nosoko boyibaka mayela ye kaka pamba te azalaka mayela mingi motu wana ntango bokoyoka bozali surpris te pamba te akozalaka toujours le premier ekasi soko botikali kuna bon allez ntango ezalaki na biso bazalaka excellence bon premier degré deuxième degré troisième degré ntango na biso bazala kobengela boye alors soko balobi nde mention ou bien troisième degré aye omani kotala naka c'est-à-dire olingi avancé pas moyen makulu ekangami aye échec bini nyonso botalani mama c'est-à-dire ndenge bookaka na échec donc botali kaka na mabele kotumbela lisusu elongi ezali te ezalaka public mokolo wana mpe ozala public tokemeliwa seno vraiment napesi merci mingi ndenge bosalili na kati na mikolo oyo donc banda lewi ndenge tokosalaka il faut toya mingi ndenge tosali na kati na poso oyo surtout bajeune tala balabala oyo yonso tu bango moko baza kosalaka butu te 5h 6h du matin bazalaka awa soko totikilaka bango bajeune
bango mpe bazali besoin mpo te bamekana kozwa mwa repos kasi repos ezali te okotala batata moke bamama ebele na boto nyonso to omwana bamama na balali na bango kaka wana ntango mosala basale baye kubetaka mabanga kukamata maye kusupa kukana kukamata beton kuna kuza kutia ezali mwa pasi donc malamu biso banso topesa maboko po te na poso oyo bafenetre na baporte po ya bakaro esila tokani tokokoka na tia motema donc tobosana te nakanisi bakatelaki sandoa bakatelaka bino 30 000 bopesaki bajeme lisusu bapesaki bango 30 000 bopesaki GTK bapesaki bango bakatelaka bango 80 000 bapesaki dirigeant 80 000 bapesi en tout cas vraiment tosala makasi mbuta nsambu mbuta banimba dio mbuta nkala de la ville mbuta tekasala mbuta malunda mane yakano na vele pone mbuta malunda mane bapesi so ezalaki kaka mpo ate balinga kosala mouvement na tala nano soki lelo tokutanga vople publiquement mbuta malunda mane anakamane nikimba konkhanku kone mbatutuntana yako tokatana mbuta mbobe atangela biso oko d'envoi c'est 10 000 15 millions de voici le vidéo ah mon mon pour ça vous m'aimez bien bien la bête moi ne comprends pas bon tama donc bana kamba bapesi avance papa ko 15 000 zaire 15 000 yokata kuzanatine mvudi wabakaziyo ko gutene mfumu kontwale marike ki yola kasabantu o 15 000 kwana kasabalubi c'est une partie remise tamba ko ya sikasekawa bako compléter bakatela kabine bon 30 donc il reste 15 bon oui vous allez pour d'envoi vous m'envoie tout le temps donc banda lobby panda bakaroto ko calculer sikasikawa bokoyiba kaka soko ezali surface na kanisi ezali 1000 combien de mètres carrés 1000 combien de mètres carrés de bana sara calcul wana madiamba 1036 mètres carrés 1036 mètres carrés bon toko sala calcul ndengeni toko kabala bokoko yango kaka bele tango tozali awa sinon banda lelo ndenge to saraka lobby tozali na mufuma ni ozalaka lobby alondi ezali te mais ba trois collectivités wana kasi pe ba trois collectivités mais nakamisi la sous-région de Cataracte ezali alors on va nous donner trois collectivités so vraiment monsieur Angelo asa comme on passe na muta nsumbu batata mais non ba mama mokolo yo nazaraki kuna mais mbongo ndenge yango yela ke na kamwaki ba mama mokolo mami satu nazaraki bango kuna mbongo ndenge vraiment na kamwaki akasi biso batata ndenge nini wana ni tukaba mama na pesi bino longonia ta na musala na makamo maso ba mama bon donc sikasika to banda musala na biso poso mobimba oyo na azali vraiment na mpongi tundi na ngai na miso wakasi mwempe na kukutika izalite donc malamu de to sala munyoso tu to bonga sana nawa soka ba papa ndomba ndenge na moni tata ndomba sibe kumwini mtima wala go mikarimbu inivo mambo makulere papa nzoi emutindu tazola yidi kila mutindo nka emuna kyami baba ko to sevanga ndo ay bobo nzoi tata ndomba sikulere ndanga
to kambazien nga tata onzunga sa ye mutampaku yengwazi mawote yengwazi ntweba sabe kabeno kina tata ndamba sisi bisu kutoka na sakulere nzoyo jambo katuzole yiri kila kadi centenaire kima tokana kwa tata nkatu alors tuzole tangana e kado nzoyo tupetata kimangisoye 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 donc tokubanda musana bisu sikasikawa merci ba maman ba tata pardon tata le bende ya sengi ba oyo ba région du Haut-Zaïre la région du Haut-Zaïre ba maman ya shaba pe ba sengaki bandi million surtout ya shaba bandi million so shaba batu ba Équateur basi ba mesani déjà kukutana na bango kasi shaba la Haut-Zaïre na Kivu ba kutana kama musika le 2 Kasaï malamu de tan mukolma mi balé na kanisi le 2 Kasaï boko yana mukolma mi balé le 2 Kasaï mukolma mi balé alors mukolma mi tano le Haut-Zaïre et na Kivu alors ne mukolma poso ndeto na kanisi kimangisoye ya solo tokusera na nzambi tate na nkolo yesu elimu santu nye ba tobanda musala tango tobanda yango musala lobi makasi penza batata ba mama botika ka ba jeune te ba jeune solo ba mupesi ezala mwana mwasi ezala mwana mobali mutiyon situzana bangowa tango batata na ba mama pia te mupesa banda lobi ele ko zangi abie soko to logi kaka ba jeune ba bimisi ebe sabawa ou bien quelques petits nombres de dirigeants GTK moqué et c'est le prix moqué tabandela okumio tata mwana pere musantu nzambo abiswa rikolo nzambo abiswa se macho na bisu ya bino maboko na bino to si tusali musalma yo to bande kulungwa na isika to banda kimowi mbimba pate tujuma na bandako jungi sa moko na ndako na ina kimia ndenge bole muna bino misato izali yo mtu yake na bisu yo mtu fana na bisu osala na bisu musala ilongo ko kisema kana yo tata ezali ntango na yo to tangi na katri mukanda bomoyi quatrième génération esimani yango ndio to bandi génération ya sika tata est-ce que si to bandi est-ce que to banda yo ka kande mutozana maso wana biso tozare ko jila bele fete na biso na tina nini ya solo tozara kina biso batute kasi kubuta mana yo fungula kabiso miso to monene solo biso to kozali bato le 6 avril ezali kama monene salami banda tango wana to kama te evangile kula ile kwa biso banda tango wana to banga kabiso te bamba to ibi malamu de yo o sala kabiso na lolenge na yo malgré tout ça ko yibate nde biso to bade woso to sala maka tika te kinana kolo yo mi seko na katina biso poate to sala musama bino banda lelo tina suko na mulongo na kumu na tata na kumu na mwana na kumu na elimu santo amen. Wajeni woye tolandi to tolandi te etinda na misala tango wana ezalaki na centre d'accueil construction ya salle de conférence et lelo oyo papa de alungana le 16 août likambo atikalaki koyebisa biso totonga Yerusalemi ndenge Yerusalemi ezali kotongama
lelo tozali na nzanza longa soki totali na mokolo wana ya le 16 août 1987 papa yangenda a recommandé mingi na ba mouvement na ba association nyonso botongi na tango wana centre d'accueil ba studio maso wana e lelo yo papa Fumambanza ndenge atikelaki biso botongi Yerusalem ya répartition ya ba mouvement nyonso biso nyonso bato nyonso na ndako na wango esengeli batonga totali lelo yo na nzanza longa ndenge papa akaboli biso na ndenge papa Mfumalongo papa dengenda ndenge akabolaka misala ndenge wana ekokani te esika wana koloba ete bapapa batikalaki kobongisa makambo na bango nyonso lelo yo solo na ntango yo ekomi na biso mpasi po tozali komona ete bikateli eleki mingi tosala boye te bulembo ekoti tolandi na message ya papa Dengue na ndenge alobeli yango donc oyo bazali koyima donc bazana mwa singa na bango na luketo eza boye alobi yango na tango wana ya suka tango bakotanda biso na milongo soki badeklare biso ba échec biso nyonso toyoki position nini tokozalela bilongi na se tango yango oyo malamu tozala bana botosi ndenge tata mokonzi ya bule papa Simukima Onkiangani aza kosengela biso yango mutuna papa de Mfumalongo atuni biso sika ndenge tozali awa bato mwa singa wana bazali te ebele votango yango oyo awa tozoyoka mate tango yango oyo tolongola amizulaki ye moko exemple eke papa Mfumalongo aza na mwa eloko na wana likebisi nde akebisaka biso yango mpe baza kokebisa biso lelo ndenge tolobaki chapitre wana papa Mfumalongo afongoli makambo ya Moïse ndenge nini ezalelaka yango tokosenga batata pasteur papa de Gaulle papa Sylvain papa Elebe boleka po ete boyalolela biso po makambo nyonso wana yango ezali komona na lelo soki ezali kolobama po ete biso mpe tozwa mayele soki toza na banzela wana tokoka kotika po ye moko ndenge alobi yango ete banzela wana po emonanake nga naza na mbongo boye mbongo wana epesaka mpenza bomengo ya malamu te topesi nzela na batata pasteur na kobo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu merci nkolo na kopesa biso maloba nkolo apesaki biso chapitre oyo Exode chapitre 7 verset 1 tosoki na 13 mais tokoki kotanga biso moko tina soka po tozwa boyebi Exode tokobima chapitre 7 verset 1 à 13 tikanga na kotelema totangi yango bongo na komba tata mwana peli mosantu bongo Yahwe alobaki na Moïse
nakotia yo lokola nzambe na miso ya mokonzi monene ya Egypte, mpe ndeko na yo Aaron akoloba na esika na yo ndenge profete alobaka na esika ya nzambe. Yo okoyebisa Aaron makambo nyonso oyo ngai nakotinda yo, mpe ye akoloba yango na mokonzi monene na po atika ba Israel balongwa na mboka na ye. Kasi ngai nakokomisa mokonzi monene ya Egypte mutu makasi, atako nakosala makamwisi ndenge na ndenge na Egypte, ye akoyokela bino te. Na nguya na ngai nakopesa Egypte bitumu ya makasi, mpe nakobimisa ekolo na ngai ya Israel, libota na molongo na yango. Boye ba-Egyptien bakoyeba ete ngai nazali Yawe, tango nakolakisa nguya na ngai mpe nakobimisa ba-Israelite na mboka na bango. Moïse na Aaron basalaki makambo nyonso ndenge Yawe atindaki bango. Tango bakendeki koloba na mokonzi monene ya Egypte, Moïse azalaki na mbula tuku mwambe, mpe Aaron azalaki na mbula tuku mwambe na misato. Yawe ayebisi Moïse na Aaron boye: soki mokonzi monene ya Egypte alobi na bino bolakisa ete nzambe moto atindi bino, yo Moïse okoloba na Aaron: bwaka nzete na yo na mabele na miso ya mokonzi monene ya Egypte, mpo ebongwa na nyoka. Moïse na Aaron bakei epai ya mokonzi monene mpe basalaki ndenge Yawe atindaki bango. Aaron abwaki nzete na ye na mabele na miso ya mokonzi monene na bato na ye, mpe nzete ebongwanaki nyoka. Bongo mokonzi monene abengisi bato ya mayele na banganga ya Egypte, bango mpe na bikila na bango basali ndenge Aaron asalaki. Bango nyonso babwakaki banzete na bango na mabele, mpe ebongwanaki banyoka. Kasi nzete ya Aaron emelaki banzete na bango nyonso. Ata bongo mokonzi monene ya Egypte azalaki kaka mutu makasi, alingaki koyokela Moïse na Aaron te, bobele ndenge Yawe alobaki. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Merci nkolo ndenge tobila kopesa biso maloba. Tooti kotanga mokanda oyo nkolo apesaki biso na Exode chapitre 7 verset 1 à 13. Kuna tozali komona mutu makasi ya Aaron, ya mutu makasi ya Pharaon, liboso na etinda ya tata Nzambe. Na chapitre tozali komona tata Nzambe atie Moïse lokola Nzambe liboso ya Pharaon, ebongo Aaron lokola molobeli na ye. Maso oyo masalamaki mpona ete Pharaon azalaki mutu makasi, elongo moko na bamagicien na ye, baoyo nyonso mokolo na nguya na bango esilaki esukaki liboso na nzete oyo ya Moïse to oyo Aaron asimbaki na lotomo ya Moïse, abwakaki yango na mabele, ebongwanaki nyoka, mpe emelaki banyoka nyonso ya baEgypito. Mokanda oyo ezali kolakisa biso ete bokonzi ya Nzambe, Nzambe soka poni mutu apesi bokonzi azalaka na concurrent te, mutu wana azalaka na mbanda te, azalaka kaka Nzambe ndenge ya lobi. Nzambe alobi Moïse yo nde kozala Nzambe liboso Pharaon, mpe Aaron akozala molobeli na yo. Nzambe aponaki mpe apesi bokonzi. Yango elakisaka biso te bokonzi nyonso ya Nzambe lokola apesaki na Moïse, ya apesaki ye nyonso, apesaki bokonzi ya mokili, donc royauté,
mpe apesaki bokonzi ya molimo to ya spiritualité apesaki yango na Moïse mpo te alakisa bonzambe ya nzambe liboso ya Pharaon mpo te batata bamama solo Pharaon en Égypte azalaki nzambe akoki kopesa yo bomoi to akoki kolongola bomoi na yo oyo adeside yango wana na Exode tozali komona nzambe alobi nalingi nzambe mosusu liboso na ngai te parce que bozalaki epai ya Aaron epai ya Pharaon bakisi biloko nyonso bozalaki nango kasi bobimaki te ngai na bibisi na loboko na ngai na nguya esengeli botosa ngai. Aaron yende azalaki prophète to molobeli ya Moïse liboso ya Pharaon ndenge nzambe alingaki mpe atindaki bango. Tozali komona kuna bitumba ya nzambe na satana. Donc Moïse ambassadeur ya nzambe to représentant nzambe na Pharaon epai mosusu na ba magicien na ye bango pe balakisaki nzambe alobisaki na Moïse soki bokomi soki atuni bino elembo bobwaka nzete na mabele bokomona ndenge kosala bakomaki pe babwaki atuni pe bango mutuna wana bolakisa ngai ke solo bowuti pa nzamba tindi bino. Moïse asali signe na Aaron abwaki nzete bongoni nyoka. Pharaon atali yo mwana botabeli yo koli na bunanda kunangati asali kaka signe na mutu abebi bolakisa petio ke bino pe bozali bango pe babwaki banzete na bango nyonso nombre bazalaki msima ngonga nzete ya Moïse oyo ezalaki na maboko Aaron ebongani nyoka ebani komela banyoka wana moko ti asilisaki komela banyoka nyonso wana malgré babilakisaki lokola bazali banzambe nzoka ezalaki illusion bazalaki banzambe te nyonso wana emelamaki. Elonga ya Moïse liboso ya Pharaon ezali kolakisa biso ete yende bokonzi oyo alingi bana Egypte bana Israël babima na maboko ya Pharaon atako ozali kotia moto makasi yango na batata ba mama likamwana ezali kolakisa biso likambo nini ezali kolakisa biso ete motema ya Pharaon po boya kobibisa bana Israël na lotomo ya tata nzambe yango na nzambe apesaki bitumbu makasi soki tokoki kotanga kuna nyonso komona baseri ya bitumbu ndenge toyebeli yango te ezali zomi oyo nzambe apesaki na Pharaon po ayebaka nzambe azali nzambe. Donc biso totia makolo kuna te po te nzambe bamekaka ye te liteye nini biso tozwi na esika wana bazali kolakisa biso te baye bazali mutu makasi biso baye tozali mutu makasi ezala biso za na kati bazali na libanda baye no tozali mutu makasi balingi koyokela maloba ya nzambe te etinda ya nzambe molimo santu te esambisabeli ya makasi ezali koya liboso na biso na kolika tolandi yango na message oyo papa apesi biso ete proclamation ekozala mokolo wana bakoyongola biso alors mutu makasi kozanga kotosa nzambe kozanga korespecte bitinda na ye mokolo wana proclamation ekozala tokobanda zonga nsima nayebi te soki tokoki kokwena ebale yango wana bazali kosenga na biso boye na litei oyo ete bizaleli na biso ekozala lolenge nini awa toyebi te proclamation ekozala ndenge tolandi na message ezali na biso ekozala ndenge nini tokodotanga na 2 Pierre chapitre 3 verset 11 à 14 2 Pierre chapitre 3 verset 11 à 14 balobi bizaleli na biso ezala sembo ezala litona te ndenge tolobaka te tato ezali malamu kasi tosala nyonso kasi wana oyo papa alobi te ngai bakotala te chef spirituel mais nazala mwa eloko natiaka na poche ekozala soni ozali tata malamu azala bolingo aza makasi na lingomba na mosala me wana elingi koba likambo ezali wana donc na ntango tozala bomoi awa na kati na mokili tolongola me wana mpo ete esala biso pasi te mokolo wana
batata bamama toboni ete Moïse na Madian azalaki bobateli na bampate ya bokilo na ye akomaki bokilo tata Jetro mais kasi na ntina na botosi oyo azalaki nango liboso na Nzambe Nzambe amatisaki ye akobisi ye Nzambe botosi Nzambe alokotaka ta oyo eza na fulu amatisi yango akobi apesi yango lokumu apesi yango nguya baye kolakisa biso kono na texte totangi bapesi biso mbula ya Aaron na mbula Moïse babi Moïse azaki na 80 ans Aaron azaki na 83 ans bazali la différence à 3 ans na kolobela kaka di mbula ya Moïse 80 ans 80 tukolo tozali komona chiffre 8 chiffre 8 ezali mutangu moko oyo elakisaka biso nouveau départ to ebandeli ya makambo ya sika donc makambo biso vandeli yo na ngai na ntango oyo ebandaki na mokuna mois d'août ekweyaki na mois d'août chiffre 8 ezali chiffre ya délivrance toyebi que na ntango na Noé 8 personnes kaka babikaki na masuwa donc chiffre 8 ezali chiffre ya délivrance yango na biso mpe lelo oyo azwi bokonzi oyo na nsima ya chiffre 8 na nsima ya 8 ya sanza ya mwambe donc azali libérateur epai na biso mobikisi epai na biso toyebi ke bapapa bazali koloba ntango nyonso ke makambo mosusu toza komonela mpasi lelo mais ntango tata na biso akoya ya kopesa bino basolution na makambo wana bamusicien bayebisaka biso makambo na ntango nyonso tolandaka yango na chiffre 8 na nobeli chiffre 8 mais na bosani chiffre 16 te polikamo tovandela esalamaki le 16 août chiffre 16 ezali chiffre ya transition oyo elongolaka bato na génération oyo ememi bango na génération mosusu donc le 16 tozalaki na transition ya héritage transmis de papa Simon qui mort à ses fils mais à partir de le 16 génération échangeaki bokonzi elongwaki na bana ya papa Simon qui mort eke na bakoko ya papa Simon qui mort bakoko yango nde biso esengeli biso tosala keba tosala lokola bana ya papa Simon qui mort asalaki parce que l'héritage ekiti epai na biso bakoko ya papa Simon qui mort chiffre 16 lakisaka identité ya mutu azali makasi mutu oyo abongolaka ndai na ye te ata esali ye pasi topesa tozwa exemple kaka moko ntango papa Mfumamba azalaki kosala accident ya madimba ayebaki ke nazokende kosala accident eza pasi mandimaki yake kosala yango mpo te biso na yo tokokobika ndenge tozali lelo donc chiffre 16 epesaka eza lakisa mutu aza motema makasi oyo abongola akokisaka ndai na ye ata esali ye pasi akokokisa yango kaka yango na po toleka na chiffre 16 tokerotanga na 1 chronique na lingala babengo basango eleka 1 chronique chapitre 24 verset 4 kuna bazali kolakisa biso esengeli na mosala nzambe ordre ezala ndenge basiaki ordre na mosala ya nzambe na ntango baza kokabula mabota bamonaki ete libota ya Eleazar ezalaki monene bakabulaka na biteni mibale kuna batie 16 kuna batie 16 nazali kopesa boke ezali ebele pour la chiffre 16 ndenge toluki yango mpo na ngonga totelemi wana soki totali lisusu mikanda mpo na ordre ya lingomba parce que bato bazali koloba makambo mingi oyo ezangi mutu na makolo comment papa Mfumamba banda ebandeli ya lingomba atie ordre mikanda nyonso totangaka na lingomba fuka bundu tufipulu le sono tezianta mikanda nyonso na papa Mfumamba akomaki po etia ordre na lingomba bongo soki alingi kokabula nzoto na bolimu nde akokotika lingomba na désordre wana ezali makanisi na biso ya bomoto elingi koba nous dépendons de quelque part yango tobeka ye nkolo Yesu po boyebi ezalaki makasi epai na ye soki totali ndenge baza kotanga ba génération Matthieu
chapitre 1, verset 17. Toyekomona na chapitre 16, Yesu azali na 16e génération. Donc, il y a raison qu'on l'a dit que oyo tozali ko fêter lelo, toza komi bongisa, ye solo azali mokokisi na bilaka. Oyo atikaki biso le 16 août. Toyebi ka atikaki biso na hôpital te na ndako te. Yango wana ntango nyonso ntango tozali na liwa ya mutu monene na kati na libota, epesaka motungisi na kati na batu, makanisi ya ndenge na ndenge biloba loba ezalaka. Kasi Bible lobi na biso ke ntango ya liwa ya kolela soki eleki esengeli tozongela bisala ndenge Josué asalaki yango na liwa ya Moïse. Telemi azui responsabilité na bwani ya nyonso atambusaki bango kino akotisaki bango na mboka elaka. Pona biso baye tokobi lelo na le 16 août ozali kokode. Tokozala so na souci pona liwa ya papa kokabola nzoto ya papa mfumambaza te, mais tokotala na héritage bolamu makanisi na ye oyo atikelaki biso. Soki bokotonga yelu seribite mpasi lebile kosila te. Yo na ngai to telebi wapi toza na esika nini biso te mengai na yo na héritage oyo papa mfamaza atikaki biso yo zali kosala ngo ndenge nini ti lelo telebi kaka teno papa mfamaza atikaki biso biso tokomi boye donc tozali kosalela héritage oyo atikelaki biso. Atikela biso mayele, atikela biso lingomba, atikela biso makabunos, apesi biso ordre ya lingomba. Est-ce que yo na ngai toza kotosa yango? Mais si toza kotosa yango te. Mais pour une tout ça l'assemblant, papa le but, toza ba hypocrite, toza l'assemblant que toza na souci, nzokande toza na société. Yangona tozali komona, pokoko kotanga ngona Deutéronome chapitre 34 verset 8 à 9. Poto que le chité, toyebi ke na sima ya liwa nyonso ememaka mapamboli. Papa atiki biso mapamboli ndenge tomoni tokomi lelo. Mais bana Israël na sima ya kokabona ya Moïse na bango batosaki Josué scrupuleusement. Oyo nyonso Josué za kotinda bazai kosala. Surtout Caleb atika na kiata mokolo moko ta telemela Moïse Josué Caleb atelemela ki Josué te kendenge nini to yona ngai to keneki na Kanana kononga moka to keneki pe to zongi yo siko ko mokonzi ko yo tikinga wapi pour ko tikinga ifane nga pena zala mokonzi no mopazi parce biso mibali to keneki kuna yo lekinga na ndenge nini Caleb atikali ko sala yango te Caleb atosaki Moïse atosaki Josué kino Josué akabulaki bongo mabele tango akomaki na tour ya Caleb ayeko pesa e territoire ya Hébron o etikala héritage lelo na bana bankoko lo ya Caleb yango na batata ba mama biso bana tozali lelo awa soki tokozala na botosi na ba orientation oyo ndenge papa Fombaza tikaki tokobanda kosala bakamu sur makamu ici batunoso bakokamwa biso nkolo na telemina luwana na nkoba tata mwana pe tata molimo santo papa elebe na nkomo na tata mwana tata molimo santo merci nkolo pona maloba na ko répéter oyo collègue alobite à partir de ce qu'il y a soki nde na ko continuer. Ben, un rappel il y a juste 2-3 minutes pour tous à la texte. C'est vrai. Moïse azalaka na moto ordinaire. Mais tant on Nzambe asila ki côté le bope ko ponaye tango ye akamati mokuma o Nzambe apesi ye Nzambe. Ce qui nous a balobi, voici, je te fais Dieu. Moïse passe d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. C'est-à-dire, moto oyo. Akoki ko sala mosala na ye. Nanzot, pena molimo. En ce moment-là, a commis différent.
na bandeko na ye okoki kozala na bandeko na ba ndenge bitolobaka na famille na banani tout ça mais oyo asebi voilà oyo nzambe a investir ye ya autorité ya kibonzambe na ye azali en même temps ko travailler na nzoto pe azali ko travailler na molimo wana nzambe alobi na ye yo nakobana koloba na yo mais yo Aaron akozala kwa prophète na yo akobana kotindama na yo et toko komona pe texte wana Saul obisobeka Paul azalaki ne pe moto ordinaire malgré ayekolaki na Gamaliel ayekolaki classe makasi kasi tango nkolo Yesu aponaki ye apesi ye mokuma na ye Paul akomaki na ba capacité ya kozala pour travailler sur le plan spirituel. Yangwana okokotanga yango na je notais ça dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 3. Eh bien, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 3, Paul azali koloba na nzoto nazali kuna na bino te bena molimo nazali kuna pene na bino nazali kotala makambo azali koleka mais tango ya azalaki na classe na Gamaliel ce n'était pas comme ça mais tango nkolo Yesu aponi apesi ye mokumba Paul akomaki na capacité spirituelle d'être awa na nzoto da place wana na lingoba na ba Corinthiens azali te mais Paul azali ko juger makambo ezali kuna comme si ye moko azali koloba na 1 Corinthiens chapitre 5 verset 3 jusqu'au même 8 nazali ko juger comme si j'étais là avec vous mais en esprit na molimo ndenge wana Moïse azalaki na ba capacité et ndenge nzambe ayaki koloba dans Josué et maintenant je serai avec toi comme j'étais avec Moïse et puis ezala na bref d'abord oyo nyonso to nzambe aponaka apesaka bango ba capacité wana ça c'est un. Deux, toujours dans le texte ndenge collègue alobi eye kokoma na esika oyo abwaki nzete wana bongwani nyoka effectivement ezalaki nyoka na mai na makila parce que ebimi na liloba na nzambe c'est Dieu qui a créé Naliloba, c'est un serpent réel. Mais oyo ezalaki banzete 7 oyo babwakaki na batu ya Pharaon, tout ça, c'était des copies. Ezalaki ba falsification. Ezalokola ba présentation, OK, moto akabati mouchoir, soka kamati mouchoir a boaki yango comme pigeon. Batu bakansaki eza pigeon. Non, Satan ne crée pas. Ne donne pas la vie. Mais si on kamati mayankamba, vous allez dans kata salo kamati mayankamba, au bois qui pigeon wana adjongi mouchoir parce que ezali na yango falsification. Ezali vrai mouchoir te. Ezali vrai pigeon te parce que Satan ne crée pas, ne donne pas la vie. Et pour montrer que papa qui mango azali solo nzambe, bakamati pigeon c'est kufaki nango. Bati yango poison tout ça lami yango memeli papa ki mbanga alobi na pigeon liloba pona koloba ki yazali nzamba pesa ka bomo alobi na pigeon yo zana likabu na ote kena na yo pigeon pe apomui adjongi na ye na mai na makila tout ça apomui yake soupe tika kokwela soutane ya sango ya memaki yango yake na pigeon ke na pona nini azali na liloba na nguya na ndenge nkolo Yesu pe alobi na Lazare c'est quoi mikolomi ça toi ça na mai na makilate mais adieu mai tout ça il donne la vie et tata ki mbanga alobi na dit na 4 jours en décomposition totale mai na makile ça été dit na telema adieu mai makila a telemi il donne la vie capacité spirituelle wana o ya bonzambe ya zalaki na yango yangwana tango azali komela c'est-à-dire soko kaka yangwana ndenge tolani na message ya papa bato wana balinga kokoma esika na ye papa te po soki papa apesi kaka mbote biloko nyonso esalaki kati na elimu ekei yangwana po biloko na bango elimu te balinga kokoma esika na ye te bapesi mbote te et surtout mai ankaba balingaka yango te
soko mai ankambe komi na esika wana ebebisi misala na ye. Et c'était pareil avec Moïse Nanzete, biloko wana nyonso tout tango ekoki. Alors en ce moment-là, spirituellement, Pharaon ne contrôlait plus qui bokonzi nyonso tout elongwe, il subissait seulement. Pouvoir nyonso tout, Moïse a récupéré yango. Autorité nyonso tout, Moïse a récupéré yango. Et c'est lui qui commandait. Et Pharaon, et tout, Pharaon n'avait plus rien. Parce que biloko nyonso tout ezalaki, si à Longoli, au monde, wana ndenge yango ezala. Et puis, motu makasi ndenge collègue à lobby, on peut s'appeler ici il y a collègue à lobby dans le chapitre, dans Hébreu chapitre 3 verset 8 à 15, et puis Psaume 95 95 verset 8 au collègue à Utikoloba, ezali soki boyoki cette fois-ci boyoki mongongo na molimo mon centre bobiye isale susu makasite mutema makasite. Cette fois-ci si vous écoutez la voix boyoki bozala lisusu na mutema na mutema makasite mutema ezalaki na Pharaon. Nzambe atikaki ndenge wana pote alakisa nzambe soki ekomi na période alinga alakisa bonzambe na baye bake yende azali nzambe. D'abord akotomola yo okoma na esika ya wana soki otomomi makasi kozala lolendo te, parce que vous ne savez pas pourquoi otoma onetolami anetolamaki nzambe aye kolakisa bokasi na ye te. Pharaon était le premier évangéliste d'ailleurs. Le premier évangéliste, oyo andimelaki nzambe na bosolo pe asakolaki. Tango amoni armée d'élite na ye nyonso bakwei na kati na ebale badipa char et cavalier nyonso tout badini ati maboko na moto alobi le Dieu de Moïse, le Dieu d'Israël est Dieu. Au monde maintenant aye kondima aye kotatola ete nzambe na Israël azali nzambe pona nini, parce que amoni maye amonaka te. Yango na bapapa bazali koloba tata nzambe ye na ekeko ya biso akosala likambo esalama nanu te na kati na mokili ota nzambe asala mokili. Toyoka kobe toyokaka yango te. Papa azali ko répéter biso yango akosala likambo esalama nanu te na tango wana mokili mobimba bakoyebeke tata kimbangu kiangani azali molimo mo centre, parce que bamoni oyo bamonaka te. Et atiki mokili etomwama ekoma na niveau oyo lolendo na bato ekomi soko ndenge nini akosala likambo oyo esalama nanu te ndenge komaki na Pharaon moto makasi. Mais azali ka koteya me bato kaka motema makasi. Hébreu chapitre 3 verset 5 par là, Psaume 95 verset 8, motema makasi. Mais bazali ko répéter boyoka. Et tata molio mon centre, papa Simon et papa Mfoma Mbanza azali ka ko répéter biso que tokoka ozala bana na botos. Banana botos et banana botos. Mbatata ba maman bandeko tozo sala quand même ndenge papa Pasteur Kabemba atikeli ngai sika wana contextualisation babengaka papa dialongana azali kotika biso, mais batata ba maman totala oyo apesaki elaka ya destruction ya temple kuna na Jérusalem ezalaki nkolo Yesu ye moto alobaki ici il ne restera pas pierre sur pierre que tout soit renversé. Oyo asalaki elaka mpe eye kosalama 70 ans après départ na ye. Et Temple Wana, le 29 août, l'an 70, Temple Wana est détruit par l'armée romaine commandée par Titus. 29 août, l'an 70. Yeka kao ya lobaki bokonzi na likolo kolongola bakatu na epa na bido ko pesa menali bota bususu. Yeka ka ayempe
Parce que c'est Dieu qui déracine nenga lobaki na Jérémie. Yende moto a pikolaka. Yempe moto a yaka lisus kolona. Et pikola mikuna. Et ye kolona ma awa. Yeka kampe a ye kotokisa temple yango awa. Yerusalem wana détruit. Yerusalem na sika e kotongama. Mais likamo biso tozali e utaki na ye na nzambe e utaki na lola. Tango ekomi na l'an 70 parce que ntoma na nzambe même boye na ye ya mbala liboso boye na ye ezalaki prophétisé e nzambe ayaka na esika te soko problème ezali te na esika wana. Esaïe a prophétisé qu'effectivement, Motomouindo a rekota boum. Esaïe chapitre 19, verset banana 19 jusqu'au 25. Bakokena na boum, Nzambe a côté na bango un sauveur. Mobik ici, a koya po na ko défendre bango, kolongola bango na kati na boum, bakozwa bosomi. Nzambe akotinda moto akoya katina bango. C'était prophétisé déjà dans l'Ancien Testament. Et ça l'a Isaïe, ça l'a Sophonie en ont parlé. Peba prophète Moussous. Et tant que to komi esclavage to yebi c'est l'histoire. Et to komi pe na colonisation to yebi on va plus revenir sur ma donnée historique. Effectivement en 1910 na sana beaucoup monene pe na yela ki yango wana na yakinango. Beaucoup abonnés, n'a plus de 600 pages. Bako na 1910, constellation d'étoiles et bimaki. Au cœur, il y a en Afrique, n'engepé bana Jésus-Christ baye makadanzem, likamo ekwe en Afrique, likamo ekwe na Congo. Na Congo, awa na kam. Na 1910 wana constellation d'étoiles et bibi. 1910 pour la kolakisa na New York tamo bato mingi komaki yango balobi bétoile wana e monani elingi koloba nini elingi koloba ete les êtres célestes bakiti na se bazali kokita na se pona kolongola liboto ezali na kati na bombo 2 mpona kotonga lingomba ya sika oyo ekosangisa mangomba to mabota manso na kati na mokili. 3 mpona kotonga Yerusalem na sika. 4 mpena kopesa découverte scientifique et technologique telle qu'il n'y en a pas eu. Ce qui totali oyo mundela sali c'est juste un quart. Oyo biso Nzambe a réservé dans biso 3 quarts, c'est-à-dire makambo ya makasi bangonde bayela ki na biso na yango. Et puis recréer la prospérité. Bato wana tango ekomi na 1914 na New York Times balobaki yango déjà depuis 1910 balobi il y aura douleur d'enfantement, guerre kozala na mokili. Mais bon continent Nzambe ko bana na 1914. Na 1914 effectivement papa qui soloke la botami première guerre mondiale et puis babani kobituna bongo bokonjango ezalape mais baye lokola moyibi ndenge nkolo salobaki na kati na Afrique na 1916 le 16 août pardon le 16 le 25 mai 1916 papa dialonga na botami et le 22 mars 1918 papa diangé dans botami na période wana dans le plus grand secret albaki na koya lokola moyibi baye na kata mokili mais batu ba savant batu na mayele baye baki ke na kati na mokili guerre mondiale wana Satan a esalaki tango papa fomalogue moko alobaki tango bango bakitaki na kati ya se. Donc ezali na ba beaucoup ebele et comment makamo yango. Revenons sur événement oyo il y a les 16 parce que c'est de lui qu'il s'agit. Déjà à partir il y a 1921 bokotanga yango pe na kati ya kotanga yango na kati ya ba compte rendu ya Académie des sciences au ya France. À partir le 7 août ba monaki étoile et l'ombre na kati ya constellation wana yango ya avancé yango moko eye kotelema. Et astronome remarqué au moins 5 pays
bah remarqué bah comme yango na compte rendu à 1910 il y a 1921 il y a Académie des sciences il y a Paris. Bah lobby yango c'est seulement le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 16 juste. Tant que le 16 août, étoile wana est disparaître et zongi pour rejoindre constellation. Le 16, c'est bien écrit dans compte rendu dans le livre. Le 16 août 1921. Il y a un savant juif, un savant israélien. Il y a à lobby le Christ, le retour du Christ. Et le 16 août 2001, c'est écrit. Le 16 août 2001, 80 ans, mes collègues, Papa Kabem Malobi, 80 ans après le Christ Akoya. Oh, le 16 août 2001, Papa Dialongana a tiki mokil. Banganga mayele, banganga nzambe, ndenge oyo barua mage, bazalaki ko yeba, ti bakomaki, boyebi wana mpe ezali. Donc likamo biso tozali nango batata ba maman, prenons ça avec le plus grand sérieux, ezali likamo ya bana mikete, ezali ndebika. Koti ya motema na yo makasi te. Soki ozali ko yoka, maloba oyo ezali ko pesa mela biso na mokolo malelo. Et ndenge collègue alobi ezali chiffre ya transition ezali nouveau départ na 2001 wana pe tozu nouveau départ tata molio monsante ayeko kamata et bonga et tokomi na turbulence oye mona nanu te na kati na mokili ya makasi penza et yango de sali transition et umeli tibiso to kokoma na mokolo malelo poto chuter batata ba mama soki biso tozali komona papa azali kopesa biso ba chapitre likamo na likamo tozali na 105 ans otali ngomba e bandaki 105 ans abimisi babimisi biso chapitre oyo ntine ezali parce que na 105 ans oyo ndenge tolani yango na message ya papa Mfuma Longo makambo misato epesa belaki biso na 105e oyo 105e année oyo responsabilité moko na biso bandibi il faut tozala responsable mais esika nyonso yo ozali comportement na yo ezala responsable po ezalaki na nkoko na biso Adam et Ève ba pesa ki mokumba maintenant comment qui na irresponsable moi so yo pesa ki nga yende muta pesa ki nga ya mwana penalé qui ce n'était pas responsable vous devez vous assumer moto na moto sous le signe de la responsabilité 105 ans 2 et aussi sur le signe il y a maturité spirituelle il faut to kola na molimo pour être nzambe asala mosala ya kokamo na kati na moko na biso et puis de 3 et sengeli biso tozala na kibo santu mpo examen yango kozala public bakuta biso na litona te na mabete sous le signe de la responsabilité et de la maturité et aussi sanctification voilà merci le terme sous le signe de la sanctification parce que ce que tu bouli samité ce que tu longoli ba mbindo nyonso ezali kati na biso sans la sanctification avait prévenu Saint Paul personne ne verra la face de Dieu donc nzambe alingi komi lakisa epai na biso tosala na ye mosala elongo tozala basakoli ya suka et il faut tozala na kibosa 105 ans dernier virage batata ba maman ba pesi biso chapitre mpamba te batata ba maman kozanga koyeba baye biso tovandi na bango yango wana ezali komema biso na mabonga pamba mokolo moko papa Kisolokele akamati biki na ye alobi ngai na kokende le 17 mars akamati na katikati ya 1 na 7 asali segi ya croix en mathématique ekomi nini
1 plus 7. Et combien? Ati yango papa dialunga. Et papa diangen. Hier a kokeda na chiffre 8. Ati yango. On dirait Azago Sakan, Azo Black. Mais ce sont des messages. Yaye ati 17. Ati croix na 4. Donc kolo yesu. Ati croix na 4. Plus 7 égale 8. Maintenant, collègue Alobi, chiffre 8. Papa dialungana. Yé 16. Soko Kamati 1 plus 6 égale combien? Égale 7. Mais tanga pour yeba identité na ye. Pour yeba identité na ye. Okoke na kotala yango na emoniseli na Yohani chapitre 1 verset 3 jusqu'à 7. Balobi. Na monaki motu avani lokola mwana na motu na katikati na 7 chandeliers d'or. Makambo nyonso to ya tata molimo mo centre ezali kati na ye mwana na moto. Ye moko a expliqué yango alobi, je suis l'alpha et l'oméga. Nakufa pe nazali na bomo. Pe apesi makambo nyonso to obiso tozali ko sakola. Chiffre 16. 1 plus 6 égale 7. C'est-à-dire, nga yo mutu na pesa ki makambo na Jean na esanga na pa tamo. Nga yo. Et nga yo pe na ye, comme on nga dialogue na pona kokokisa makambo yo nyonso tu et pesa melaki na Jean na esanga na pa tamo. Mais aye na tata molimo mo centre oyo mokokisi na bilaka tozali na ye na mokolo mwalelo. Mbatata ba mama na pesa bino témoignage wana ti nazozongela bino yango. Ngai papa mokonzabule papa Simon Kimbango kianga na tina en Allemagne, na en Allemagne. Ko représenter ye et puis ko salapé conférence. J'étais parmi les conférenciers. Na mula wana na 2003, on était 2 conférenciers. Feu cardinal Etiao Nangai. Na RDC Sant'Egidio qui avait organisé ça en Allemagne. Bah, ça qui sujet les religions africaines. Nous étions six dans panel, un Ivoirien et tout et tout. Montazalaki, témoignage dans ça pour terminer. Montazalaki, modérateur, il y a panel Nabiso, c'était l'évêque de Mozambique, Maputo. Batata, mama. Lolendo ezali loko mabe ezali kozangisa la biso mayele. Na sali conférence nanga sur le plan ya présentation ba ingrédients nyonso to académique correct na tindi yango bango nyonso to approuvé traduit. Eh bien nako passé, je suis en Allemagne. Nako passé papa Mokonjabule azali ao. Nako passé lobby na 10 heures na panel na biso. Na butu yem to azali awa alandi ngai na Honken na Allemagne. Alandi ngai na Allemagne. Alandi ngai obi na uto tanga conférence na yo. Yangote kamata papier na bic conférence oyo ko pesa nde yango. J'ai dû recommencer conférence sous dictée. Na komi sous dictée mais ya zalia tant na silisi na tongo wana o ya zale ko encadrer ngai kuna lembe aye mais les recoki malam token na bongami kaka noki na telemi na bim ngabi il faut token na centre de conférence parce que je dois changer de conférence. Ça ne se fait pas comme ça bi conférence na ngai yango. J'ai ça dans manuscrit sous dictée. Il y a Tata Mokonjabule, l'inspirateur. Je suis l'inspirateur de tout. Je ferai de vous des hommes qualifiés dans tous les domaines. C'est vrai, je vous donne le témoignage. Quand on a accueilli un centre de conférence, madame, je change de panel. Je ne passe pas 10 heures, je passe à 16 heures. Mais monsieur, comment Gabi, ma conférence est celle-ci? Mais ça ne se fait pas comme ça. Tant qu'on discuter, le directeur, il y a conférence avec le et qu'est-ce que le directeur pédagogique? Aïe, et qu'est-ce qu'il y a? Non, je change de conférence. Abi, donne-moi un peu le papier. Mundela, ça l'a curieux. Atali, Atangi, papa. Abi, c'est bon. Tu passes en 16 heures. Dactylographie, ça.
Bah, dactylographie, on a, bah, tata, bah, maman, on a, ezalinde le kumu ya tata, moyo mon centre, azali kati na biso. Apesi, alobi, traduit en 7 langues, eleki. Et bah, événement, yo, nyonso, tout ndenge biso, tout zali ko vivre, tout, il a dit ça. Mais il y a une conférence, il y a Zalia, et lui, il a Zali Moli. Ça, mon centre. Makanisi na yo, oyo nyonso bon mami, il y a bien. Oyo niveau yo Zali na yango, il y a ligne abakisa, il a tout. Parce que mon agréé a tangité yo le qui est non. Na 16 heures, je suis passé na panel. Je fais l'exposé, tout ça, très applaudi. Bon. Naye nangaye, nan mutamayel. Parce que yende mutape sainga, j'ai simplement copié nakamate na pesi. Yaye. Loku mesali anani. Yaye. Vous voyez? Donc, comme il a 105 ans, et si comme il bakoye, ba mon nene naye. Deuxième cas, il y a Tata Otofadi d'ailleurs. Dodo Colossédiam. Allez, Batubake pas na papa Koloto, papa qui solokel. Ah, papa, vraiment. Papa, yo, on s'alaka toujours les kamoka kamoke. Ah, on réagir, tout ça. Papa lobi, ngai na réagi saka. Nazalo kwa brutal, hein. Na kamola kabino matoy, hein. Ah, ça va. Donc nazali botomoko ya brutal, ah bien. Ça va. Mais bino momoni mutu malamu nani mutu. Ah bien, papa mbanza nankamba mutu moko ya kimia, vraiment ye kaka. Sans problème. Ah bien, yende mutu ya kimia. Bien yende mutu bino momoni mutu malamu ya kimia. Bon, ça va. Mais na pesi bino bon. Bokende kotuna papa Salomon na nkamba. Tango biso tokende kotuma Sodome na Gomorre. Allumette ezalaki na poche nani. Kimagismo ye. Batato ye. Oh biso tomona kimia. Nzoka ndia zalaka na allumette na poche. Et tango ye les 16 tous allez pour fêter hier à Kei. Car c'est le 22 août à Osalani, à Botami, à Zali. Na lui mettre dans la poche. Parce que tu es maganandemo. Et moula ya moto ekonoka. Et kolongola bato mabe. Et moula ya moto ekonoka. Et kolongola bato mabe. Moto wana allumette ezalaka na poche adani. Azotambola na poche na ye. Et soko ya zali koloba totosa landa ben instruction na ndenge tokomi na 105 ans malamu totosa to landa parce que soki mokolo wana ekozala na biso parce kolela na koswa mino tozovana na bato malamu toyeba ke nalobaka na bino bato bazali bato ndenge mosusu. C'est la dernière chance de l'homme noir. Nalobaka yango nayebi ntino nga nalobaka yango. Soko ba bibisi biso chapitre oyo soko ba lobeli biso makambo oyo ntina ezali etolani mpe message tozala nango na bokebi tostelemi wana na nkombo na tata mwana tata molio mon centre. Merci Kolo. Merci papa élevé kasi almeji papa dia lunga na papa Salomo olobiango malamu mfuma mbanza kena mfuma mbanza na allumette ine na poche. Les 16 et les 22. Papa Sylvain, tu peux suivre là. Na kombo na tata mwana pe molimo centre. Papa, merci pour na maloba. Passage biblique bopesi biso.
mpe tolandi maloba ya papa Diangenda kuntima. Tozali kopusana le 16 août elonga ya papa Dialongana kuna na Kiemba. Ye moto asakolaki ete nakokufa na hôpital te, nakokufa na poto te, nakokufa pe na ndako te. Oh, me bisika généralement bato bakufelaka yango wana. Soki na ndako te na hôpital, soki na hôpital te ebele oyo baza na mbongo bakendaka poto, me bisika nyonso wana lobi kuna te. Sikoyo ekozala ndenge nini nde ekokisamaki ndenge wana pe ezalaki ni na hôpital, ni na poto, ni na ndako. Ezalaki na Kiemba. Ndenge alobaki na bino ete ekokende tozokende soki likambo bozonga te tokende na Kinshasa ver po bana Kinshasa pe bamona ye bapesa ye lokumo bazwa pe mapamboli ndenge basalaki na bandeko ne papa Gisolokele pe papa Diangenda. Et puis passage biblique yango papa révérend Vumi ndenge papa Diangenda lobi ateyaki yango ezalaki dimanche le 16 août ndenge lobi na biso ya 87. Drôle de coïncidence, dimanche oyo pe ekozala le 16 août. Elingi koloba nini bino kaka bato boyebi secret. Donc likambo monene ezali wana. Tango totangi yango ndenge interprétation papa pasteur basali ezali bongo kuna tozali ko retenir likambo moko ya monene. Endurcissement ya motema ya Pharaon liboso ya Nzambe po Moïse na Aaron bazala ko représenter Nzambe. Ndenge Reverend Kabemba lobi, Nzambe alatisaki Moïse, nguya na ya lobi ozali Nzambe liboso ya bandeko na yo ban Israël. Apese nguya, apese mission ya kobimisa ban Israël na bowumbu. Eko sala face na Satan représenter na Pharaon. Ezalaki facilité. Mais heureusement que Nzamba préparaki bango ke na koyesa motema na ye makasi. Nzoka nde parfois makamususu to monaka Nzambe ye moko moto asalaka yango. Pona kolagisa nguya na ye. Mais biso tozo yima na bomoto nzoka nde Nzamba yebi makamazo sala. A préparer bango ke makambo wana koyesa motema ne makasi. Mais bino bolemba te kino na suka na kolakisa ete nazali Nzambe na nguya. C'est-à-dire bazalaki déjà préparé ndenge bino pe bozali ko préparer biso lelo. Papa Simon Kimbanki anga nazali ko loba na biso makambo nyonso tozomona lelo na mokili azako kebisa biso liboso. Ezala ba maladi eyaki, ezala ba bitumba neba bitumba ezali ebele ba réunion mabe ezali ko bongisama. Lelo nyonso wana tozali ko mona alobi bozala kaka makasi na mabondeli. Yango papa Diangenda zako lobete la victoire est certaine car la cause est juste. C'est-à-dire atako bitumbe kozala makasi ndenge nini me suka tokolonga yango tomoni awa na texte bopesi biso papa. Malgré Moïse asali démonstration elongo na ndeko na ye Aaron, Pharaon atuni elembo nini ezolakisa ke botindami na Nzambe pe bozali na nguya. Ndenge Nzambe apesaki bango consigne Moïse koyebisa Aaron a kitisa nzete wana yango nde kobongwa na nyoka. Pe Moïse apesi ndeko na ye Aaron ordre, bien que Aaron azalaki yaya ya Moïse, mais lokola Nzambe aponaki Moïse, lokola azalaki na lukukuma, nde aponaki yaya na ye Aaron po azala lokola porte parole na ye. Nde Moïse apesi ordre sala ndenge Nzambe alobaki na biso, tango akitisi yango pe bongwani nyoka. Et Pharaon pa lobi na abengi sage na ye, sorcier, force nyonso eza ko entourer ye. Bino pe bosa démonstration ya bango pe bongwani nyoka, mais suka ya Nzambe longaki ya Moïse to ya Aaron emelaki banyoka nyonso to banzete nyonso wana ya Pharaon. Malgré yango me motema na ye ezaleka makasi. Nzambe lobi na ye bon kende na tongo po tomoni kuna soko landi ba passage nyonso elandi ba chapitre ezolakisa ba différents fléaux, c'est-à-dire bitumbo yo Nzambe apesaki na Égyptien
po kaka monani Pharaon libéré ban Israël bakene na mokili elaka. C'est-à-dire ko kende kolongwa na boumbu kolongwa na mpasi ko kende nesika ya bisengo na mboka elaka ezali facilité nzela kozala bitumba mikakatano biso ba indimi to yika mpiko leso monene pe yango wana en dehors ya démonstration to endurcissement ya motema ya Pharaon leso ezali na biso bandimi bana ya Nzambe to kanga motema quel que soit bitumba quel que soit passé to yika mpiko victoire ezali ya biso yango Nzambe asali démonstration alobi na Moïse kende na tongo esika kuna na maya yaka yeye mokonza yaka kuna nde koyebisa ye a libéré libota na ngai po ete bakende kosalela nga culte c'est-à-dire bakende kokumisa ngai Nzambe alingaka bana na ye bakumisa ye esalemi mpe bongo ake na tongo ayebisi ye Nzambe alobi libéré libota na ye bakende na mokili ya ilaka acheka motu makasale Nzambe alobi na ye lakisa déjà miracle ayebisi faranani aroya ya na ye kwesa nzete beta nzete mai nyonso na ordre Nzambe ekomi makila banda na Nil fleuve Nil oya bango Égyptien tina basource mai na bango mike même betan ndenge Bible elobi na biso même ba mai ezalaki na banzungu na bango na baganti na babidon na kati ya bandako na bango ebongwani makila mwaye ba melango ezate tale tumbwa ndenge wana me moto ayesika motema makali donc Satan aza ndenge mosusu tina babidon mai ekomi makila mwaye ba melezate yango balobi na biso ete bakena kotimola mabulu pembeni ya Nil nde kuna baza kozwa mai pendant 7 jours makila wana banda na fleuve Nil kene na beta kene na basusu nyonso ebongwanaki makila nyonso wana Nzambe asali kaka po ete alibere libota na ye bakende me Farao ayesika motema makasi kende kuna Nzambe alobi na ye mbalobo kende soki alibere te ale nazobimisa banani ba grenouille na lingala magorodo bo grenouille eza oyo ya mai po ya mboka nde crapaud banzundu lokola tie motu makasi mboka mobimbe tonde na banzundu tina chambre ya Pharaon abengi Moïse na yeye na ya roboya bosambela Nzambe na bino po makambo ye longwa na libere bino po bokende kokumisa ye balobi tozo sala yango po lakisa ete Nzambe na biso azali incomparable akokani na Nzambe mosusu te na mokili oyo nde babondelaki babengi Nzambe pe biloko nyonso wana elongwaki croyant que Pharaon akobongwana me ayesi lisusu motema makasi donc bafleo alobi na ye bon yambalo soki abongwani te nazotinda mosusu Nzambe alobi na Moïse yebisa ndeko no Pharaon abeta nzete wana na zelo to na mabele poussière wana le ebongwani banzinzi moustique bangungi nde bongwani bangungi tina chambre mokonzi bakomi na mpasi baleli epai ya Moïse nde na mokuse abondeli biloko nyonso wana elongwe donc papa bakei bafleo na bafleo babibo mabe banini mabe molili ekoti na mboka me Pharaon motema ka makasi eloko ezalaki ko agir Nzambe aza kosala kati na bango pe na nzete oyo Nzambe apambolaki oyo ezalaki na Aaron nde fleo ya suka to épreuve ya suka nde Nzambe alobi ya mbalo nde nazosukisa bango kobima na bino tango ekoki nde oyo abomisaki mwana ya liboso moko na chaque famille banana ndako na ye moko Pharaon mwana liboso ene ya famille akufi ndako oyo famille oyo pe liwa donc mboka mobimba ndako nyonso liwa ekoti mwana liboso akufi na bibwele nyonso tango bakomi na matanga moto akokipe moninga azate nde sika banezele bazwaki nzela babimaki tango baye kosutuka matanga esili bawumbu na biso baza kosala biso mosala makasi bakimi bazwi bashar ya makasi basoda ya mpiko penza baguerrier ale balandi bango
tango bamoni kaka baegyptien bazoya bango maboko pamba babandi koganga Moïse mpona nini osali biso boye esengelaki biso otika biso kutu ata na Egypte tokufela ata kuna tozalaki na biso mpe malamu donc bazokufela kaka kolia me bazokende mokili elaka esika ya esengo eleki wana nde Moïse aleli epai ya Nzambe alobi boza na nini nzetale beta yango na mai nde mai ekabwani biteni mibale tala puissance ya mai ndenge yaka lokola fleuve me kokamwe ekabwani biteni mibale oyo etelemi tala puissance ya Nzambe ndenge ezoya na nguya wana lokola koto Nzambe sa tie soki barrage na ye ezovimba ezomata ezosote me moyen kolekeza te banzambe baleki a pied sec na makolo e histoire wana ezali vrai bo bakendaka na Egypte bamonaka esika wana nguya ya Nzambe emonana na mokili oyo esika Nzambe alobaki na Moïse tango amoni baegyptien bazoya na banzambe bazoganga na kobanga nde Nzambe alobaki kobanga te ngai Nzambe na bino na kobundela bino baegyptien wana bozomona bokotikala komona bango lisusu te esalama mpe ndenge wana e passage wana papa diangenda apesa biso yango nakanisi na 91 Exode 14 tango mokonzi mboka tango wana akangaki conférence nationale souveraine ale bamangomba nyonso balobi fo tosala marche mpo na kosenga bafongola yango biso tolobi biso tokotaka makambo politique te l'église emangisi eta politique o mpo na nini ale tokoya kopiye baparoise na bino tozolenga nde esika papa diange napesaki biso passage ya Exode 14 bobanga te ngai Nzambe na bino na kobundela bino mpe abundela makambo ekenda nye lingomba oyo donc papa leso ya monene yango wana d'une part ezali endurcissement ya motema ya Pharaon c'est-à-dire Satana motema na ezalaka makasi ata azomona makamusi Nzambe azosala me ye motema ezokoma kaka makasi. Et de l'autre côté, victoire ya bana na Nzambe. Atako Pharaon ayesaki motema makasi Nzambe bimisi ba fleur andenge na ndenge me suka babimaki Nzambe abwakelaki bango fleur ya suka ya makasi oyo ekotsaki mboka na bango nyonso na kolela pe na mpasi pe bana na ye libotane peuple na ye babimaki pe bana zele bakendaki ti toyebi histoire nyonso lelo se constitue na nation mobimba Israël ezalaki nano te. Donc pona kolakisa monene ya Nzambe elingi kolobete posa ya papa ezali ete bana na ye ba jeune toyebete tozali na kati ya bitumba atako Satana azomona makambo ya Nzambe ata azokoyoka makambo ndenge na ndenge azokomprendre ke wazali Nzambe waza na nguya koleka ngai me motu ezotikala kaka makasi motema makasi me yo mwana na Nzambe kangaka motema ndenge kolosa lobaki ete bayeba koyika mpiko kino na suka bango nde bakolonga. Donc suka atako Farao ayesaki motema makasi me libota na Nzambe na nguya ya Nzambe babimaki pe bakotaki na mokilelaka biso pe atako bitumba ezali makama ndenge na ndenge toyebete suka elonga ezali toyika kaka mpiko mvoila to nzete ya Aaron yango nde ezali koguide pe kosunga bango na ordre ya Nzambe nzoka nde nzete wana biso toza nango koleka pouvoir na yango oyo ezali awa na kati ya nkama epai ya baba simoki mango kiangani. Donc voilà lolendo ezali awa na nkama epai ya papa simoki mango kiangani. Donc heureusement ke ye asalelaka émotion te apo basali boyenga mpe nasala boye te ye ya ordre ndenge batata na ye batikelaki bilaka ndenge azopesa biso garantie wana bobanga te makambo nyonso eza na maboko na nga bopesa ngaka confiance topesa ye pe confiance kolanda gauche droite te koyoka biyoka te kobanga pete soki Moïse babangaka Pharaon na makambo na ye aza kosala na basorcier na ye nyonso wana mbele se décourageaki pe batikaki mais lokola bazaki na espoir epa na Nzambe
suka nzambe alongisaki bango. Biso pe lokola tokomi bandimi, lokola tokomi batambwisi bisika nyonso tozali, toyika mpiko, tosalela kaka ordre ya moto moko ya Papa Simon Kimbangu kia ngani. Soki totosi ba ordre na ye elonge eza ya biso. Mais soki tosala le contraire, toyoki ya gauche droite esika nde mpasi na biso ekozala. Aaron na Moïse soki balongaki po batosaki ba instruction ndenge Papa Songanzela Papa conseil direct alobela kango. Batosaki ba instruction ya nzambe yango nde omoni baza kosala makamwisi liboso ba magicien ya ndenge na ndenge ba sorcier ya Egypte. Po Egypte eza na kisi ya makasi. Magie ya makasi. Yango représentaka mutu mwindu, ye mutu mwindu na biloko wana deux fois te. Donc kuna nde kisi ezalaki ya makasi to ezali. Mais nzamba alakisi ete alongi kisi, alongi ba magie, alongi Satan. Biso pe soki tolandi benstruction ya Papa Simon Kimbangu kia ngani, tokolonga Satana pe tokolonga banguna nyonso elonge kozala ya biso. Leso ya monene yango wana ndenge tolobi, d'une part endurcissement motema ya Pharaon, Satana abongwa na kate. De l'autre victoire ya bana nzambe. Biso lokola tozali bana ya Papa Simon Kimbangu kia ngani nzambe molimo sant, elonga ezali ya biso po tozali na ye, tozali na nzambe, e bilembo nyonso bokonzi ezali na maboko na ye. Donc eloko kobangela eza te. Ye Farao abongonaki te. Papa tina suka, malgré ndenge revere leba lobagi a témoignaki surtout na épreuve fléau ya suka oyo mwana nyonso liboso akufaki mboka mobimba paye komi en deuil, mais andimi à comprendre que en tout cas nzambe ya Moïse na ya Aaron azali nzambe ya sol. Mais bongo basoda na etango bazindaki na mai bakufi bango nyonso. Papa Pharaon tango basoda na ye wana balandaki ba Israelite wana bakatisi ebale. O basoda tango bazindi na kati na mai na ebale. Pharaon asimbaki mutu alobi nini? Esika nde papa témoignaki andimaki nzambe ya Moïse kazali nzambe na bomo ya solo. Donc biso pe soki totosi instruction ya papa tokosala makamu sipe papa kosala kati na biso minene pe bato na mokili pe Satana bakondimete en tout cas bato yo basambelaka nzambe na bomoi. Yekoma mukuse yango nde posa na biso papa. Kasi yango bese papa balobaki ete bolingo mibeko pe misala kasi. Ingeta papa. Continue na yo kasi. Posa na biso ata lelo kuta. Kimbangisu moye. Po papa soki mikolizo kende molai na bayenge bene bakoya kopengwa. Yango bo batela ndambo yo bozali na bango. Nde papa yango tolandi maloba ya papa diangenda alendi sibiso par rapport na yango po passage yango wana pe reverend vumi ate yaki yango. Nde toyoki papa bandi na nzembo ngenkwa dimbu kalepi. Donc na lingale lingi kolobake yo moto nelembo yo moto za nelembo ya nzambe fanda na yo kimia oye moko benga ka pose ata mopepe koya ndenge nini yoko ningana na yote cha elika kake pa na ye kana vuku gete kuiza monza sadira ata mopepe makamba ndenge na ndenge meyo akobosa na yote akobosa na biso te ata mopepe ya ndenge na ndenge ya mabeto ya malamu ye na mokili kobanga na yote mabondeli kaka na bolingo mibeko misala ya akobosa na yote akobosa na biso te ndenge tozali komona ngo lelo wana apese biso nzembo ya assurance ya komibatela pe kuna toyoki ete liboso nde pasi eyaka na nsima nde bisengo ndenge tomonaka bato basalaka babilanga na bamboka ntango azokende kokata
okomona parfois ba fourmi bazo soye ba insecte makama ndenge na ndenge ba moyi ba mbula tango akolona mitango akopikola akoteka nde sike sengwe yak tango ba commerçant bakokende basombi asimbi mbongo ere mosusu bazwi ya kolia nde sika koseke yak biso pe toyeba ete awa tozali kobunda na pasi me bisengo ezali koya ndenge papa alobi ezala mosika te pe papa azali kogarantir biso bongo toyika kaka mpiko biso tozali kotonga biso moko ezali kosala fierté na biso ndenge papa diangenda alobaki ndenge tozotonga biso moko na befort personnel moto moya monela biso eza te e papa azosepela na politiki wana ndenge alobi soki moto mosusu asungi akoya komikumisa soki ngai te e na ntango wana mapamboli na pouvoir nyonso ekei na ye yango omoni papa Simon Kimbangu ntango batuni ye na mikolo même babelge plutôt babelge batuni ye yo olingi kotonga lingomba yo moto mwindo oyo pays na yo kutu eza indépendant te oza na mbongo te okotongela yango ndenge nini ya alobi naza na nga na mbongo te mekasi naza nde na bato c'est-à-dire aza komona mosika eyoki mbangisi yeba ntango ozozwa bateme ozokota yebaka en même temps ozali l'art ya Kimbangu donc mpona papa sengi koyima te mpo yebaki kuna ntsinsani ezalaka bikateli ezalaka sikoyo okotaki mpona nini mpo ya na masengina na yo ozwi soki oboya okotela lingomba otofa na yo libanda tika baponami basala bayenge beni basepela. Donc depuis 21 déjà papa Simon Kimbangu a préparé Kilikam et réponse automatique à l'obagi te boze lanke ne kolala nano na ko répondre lobby di tiko tak nazana ngana mbongo te menazana bato yango bato yango lelo biso to ndimelie to za même temps mbongo na ye yango Kimbangu za capable ko teka même lopango po apesa kan sensane po ngana mona na viva yango tanto zaki na bumbu wana bumbu ezo ningana tata moko papa Ntufu ateka ndambo lupango na batango wana soki ba 2003 $100 lelo na yebite soki 1000 soki 10,000 dollars toko koloba e yo zelaki dimanche te na bakilde kaya tongo boye to yoka $100 biso to kansi tango na ngole zo fula to lobi peut-être bande ko bala na ngola batindeli c'est normal lobi suna libonde ya tongo $100 bato recherche babani recherche vie oyo asimbi nini lobi lisusu $100 ba continuer recherche kino bakako ko dekoruga teka ki lupanka pona makama ntsinsani oyo donc bakimbangisi bazali kimbangisi moye kimbangisa solo oza na makile ya tata Simon Kimbangu ye ko salela nzambe ko kabela nzambe e na ye eloko pamba hein mais soko moni Kimbangu yima wana oyo badefaki wana yango kolanda yete mondi mitala kaka ya yo donc papa lobi ndenge biso moko tozo komitongela ezo sala fierté na biso parce que c'est lui qui donne bien c'est lui qui paye commande pona ko batela eloko na biso motuya esengelaki biso moko to misalela yango zo mona meme ndenge Noël le 25 mai papa de longa na koloise papa Simon Kimbangu molimo sana lokola to dependaka na moto te okene na biso wap opesa biso rien biso moko to mitongelaka tala mayele papa de ngena sala aye ko appliquer kaka maye tata na ye alobaki donc tata na lobaki mbongo nanga bato yango aye ko instaurer système ya autofinancement ntsinsani donc bakimbangi tozalaka fier ya kosala ntsinsani soki tozali na yango wana papa bengi yango fierté pona biso ndenge tomisalelaka biso moko ezali fierté eza lokumu e mate ya papa vumi yango papa alobi na bakomportement bamosusu tozali na bakomportement ya mabe ndenge papa alobi bamosusu tokokufa na liwa ya ndenge na ndenge na mai to na nini ebongo kuna tango yo kokufa okozala ndenge nini okoloba nini yango moto na moto azala na mayele atuni biso papa atuni biso est-ce que oyebi te un jour okokufa donc tango tozali na mokili tokanisaka na bajustement na maloba na etamboli esaleli na biso toyebaka un jour liwe ekozala etango na kokufa
maye nyonso nazosala ekosukela nga ndenge nini nakokende na lola to nakokende lifelo soki tozali kokanisa bongo tokosala mabe te tokosala kaka malamu yango papa diange naza koloba ete ngai diange ndakuntima mokolo na preparaka retour na ngai sadi ndenge nini akozongela bosoki na dimension na ye na autorité na ye na bonzambe na ye ndenge toyebeli ye me aza kose prepare mokolo na mokolo ebongo biso bato pamba donc epesa biso mayele ntango tozana na bomoi toyeba kobongisaka ndenge nini tokozonga esika touta yango alobi malamu kutu lokolo outaki na lolo ozalaki angelu ntango kozonga mpe ozonga kaka na esika wana ozala angelu ke oyaki na mokili kuno outaki toyaki angelu ale ntango akokufa oke lifelo komi satana wana nzambe alingi biloko ya ndenge wana te yango ezali leso monene mpo na biso toprofite ntango tozali na mokili tosala malamu po ete tozonga esika wana biso towutaki yaki angelu yango na ntina na misala afelicitaki bajeteki badirigant bamama makambo na bango eza ya kala po ete ezalaki opération kaka bikateli ndenge papa azopesa lelo kaka politike yango wana baza kotonga biso batata bolembo na biso ya kala ezali bongo papa po ntango papa atangi bakombo ya bayeba bapesaki bikateli basalaki malamu kombo ya batata ezalaki te yango esika nga nazalaki nga moko na motema eza kopesa nga mpasi nalobi makambo yango ebanda kala soki bateyi biso tochange eza bongo papa yango nga mpe nazokamwa nani aloka biso papa bosunga biso po ete yamba mikolo mosusu soki totomboki lobi na tongo totombokaki na poko totomboki lelo mpe na tongo lelo mpe tokotalana na poko lokola deja wa motoka ya mai ya pake abandi kosala makamu isi lobi na kani surtout soki bateau de pêche esombami wana na bamama tokomi kosala face na bango makelele nyonso wana ekosila oyo na poko bamama ta ndenge batondi kuna vraiment papa ntango nazalaki de la ville na Kinshasa bakosi ngai révérend mopepe azali comptable national na RDC ya paki bake kozwa foto soki ya maswa nini aye koyebisanga ye tamboli même na bareseaux sociaux même na boye oyo bateau déjà tosombi aye koconfirme ngai na tuni naloba loba papa eza ya solo nga mpe monoko etoboka bamama mbala oyo bokomona bato ya batata ya bino ekendaki na mai me ya biso ata maso etambolaka na mokili te ekokota ntina sante na prince awa nde na nsima ekeye na nkamba mpe ekeye na fleuve tozela pipidipi nzoka nde ezalaki nango foto yango papa bosunga biso mpo biso mpe toresir ndenge toresir motuka donc eza déjà avant goût nakanisi batata mpe bamama tolandi papa diangele na maloba na ye esukasuka ayaki koloba ndenge tata wana noki mbangiste aye bafungoli soki portail ya centre soki namoni awa banani oyo bakimbangiste bakimbangi mpe bakosala baza na makambo minene boye kota te kote bakoti ntango aye komona baevre nyonso wana akamwe alobi na finga kadiangenda pamba o moyibi nalandaka mpe kaka oyo bato balobaka enga mpe nabengi eka moyibi sans preuve sans vérification omoni ndenge bato bazosumoka mingi kaka ndenge ayokaki moto abengi papa diangenda moyibi ye mpe kaka mala na ngulu alandi mpe moyibi zonga nde papa diangenda bataza moyibi te atango aye kotala mais soki mbongo ezali te bakoki kosala makambo boye ndenge nini donc aza na raison bansetsani basalaka bapreuve yango oyo yango banda ntango wana alobaki mwasi na ye na bana bakota na lingomba donc déjà baevre eteyi moto bazwi bible te me kaka baevre ya pamba eteyi ye atindi na mwasi na bana bakomi bakimbangisi eye alobi lokola azalaki soki mokonzi soki nini aza na mwa biloko na ye papa bengi yango soki nini kuna nde mwaya kote eza te donc papa misalo tozali kosala ezoteya bato ebele meme bato de pesa bamama basombaki tozalaki na njili wana bato bazolobela balobi meme na ntango wana gouvernement azalaki na bato de pese te balobi tala église
mais bazali na bateau de pêche basombi. Donc epesaki lukumu makasi lingomba pe epesaki lukumu ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Pona rengi na yende makamu isi makamba minene zo salema. Tozo mona ba bateau de pêche o salamate une église azala na maswa. Tozo mona ba mituka minene banje yango papa azane sengo ya ba mouvement. Donc ba mouvement ba yeko kote sa monge ya seka na lingomba. Ba tracteur, ba véhicule ben, ba yoyo véhicule ya mai citerne, ba jeep eloko pamba. Donc makamba ndenge na ndenge ba bulldozer. Et non ce papa ko senga un jour ata papa senga avion, baki maki to ko somba yango. Kimbangu moye. Donc un jour ata papa senga avion, baki maki ba ko somba yango. Donc to komi malgré crise na mokili, mais baki maki ba komi na niveau mosusu ya kondima. Yango elozo lakisake balingi tata na bango papa Simon Kimbangu Kiangani moko kisabilaka. Donc yango papa lobi malamu tomi batela poete mokolo wana baya komona biso na eloko ya mabe na nzoto to na nini te tozala banjelu ndenge to utaki banjelu tozonga pe banjelu esika to utaki. Donc le 16 août eza mokolo papa de Longana elonga na ye salamaki yango papa botei biso poto yebake tozana mokili tozana kata bitumba mais soka nzambe alongaka na bato na ye ndenge Aaron plutôt Pharaon na bato na ye ba magicien na ye ba yokaki soni et Moïse na Aaron na peuple Israël ba longaki pe ba bimaki na mokili Egypte na bowumba kotaki na mokili laka biso pe na nguya pe na pouvoir ya papa Simon Kimbangu Kiangani toko kende na mokili laka toko sepela o nyonso batata balakaki toko vivre yango mindele bazwaki 3/4 biso toko zwa plutôt bazwaki 1/4 biso toko zwa 3/4 yango toko sala yango makamwisi yango papa talama ye moke tokoki kobakisa bokokisela biso kaka elaka yango tokozela lisusu nini botala kondima bana na bino bakomi na yango volonté ya boye na tango ya crise boyokela biso mawa po bilaka yango bikokisama biso bana tosepela e mosala na bino pe mona ke bomonaki pasi ya pamba te na kombo na tata mwana pe molimo santo. Papa Kabemba zosenga nzela. Merci papa. Nalandi exposé à papa conseiller na évangélisation. Na réponse na bino bopesa ki te yango papa aza kotenga biso bolingo be komisala. Awa tozo solo likambo ya moteur makasi ya Pharaon. Papa na mokanda ya Zacharie na chapitre 3 verset 1 je crois maintenant verset 5. Zacharie azolobola biso ke Josué azalaki na bilamba ya kopasuka. Donc azalaki mabe. Mais Satan ya kowela nzoto na ye. Mais Nzambe atindi angelu pour être à l'onglet bilamba salité à l'atsa bilamba propre pongo aponiye yangola likambo kobongwana eza likambo na bino papa eza likambo na yo Nzambe soki olobi kaka siko ndenge otalaki na de bosalaki na Pharaon na bilembo oyo ba Moïse balakisaki soki bosaleli biso yango papa. Donc, il y a une minute. Ndenge bolo bokangi miso fongoli makamuno se salami. Donc li kamoko bongo wana ezali kamona bilo nzabe bo bongisela biso ngo poso bo seleka ka biso moi bolembo ezali surtout soki to lete makansila biso ezaka place mo côté. Na komba tata mwana pe le boso. Sibazo tinde biso kolona pe ko bokola. Na tongo pesa biso malala. O tuzo kolona kasi rewazema. To ebite la base ba mbumo to le papa to ko bomba. Yango to kolona ta mbule ko beta. Ya solo. Merci papa. Merci batata pasteur bokoki kozonga na bino. Merci nkolo. Mama na likambo nde date ya le 16 août. Papa Mfuma Mbanza papa de Alungana ye azali kokende le 16 août wana alobi ete na atikeli bino Yerusalemi botonga Yerusalemi kasi
biso bana ndenge tozalaka na mokolo wana le 16 août wana na 4 heures du matin ayebisi biso ete bozotikala na mosala me mosala bozotikala nango ayebisi papa Simoki Mbangu Kiangani ke ngulu bakotikilaka ye elanga te awa lelo oyo bangulu tozali te ebele manyoko zoliama ebele kasi papa tia kuluba papa Simoki Mbangu Kiangani ke atikila bango nzela te elakisi ete biso ato bazoko teya biso awa bikateli ezali koya oyo mutu akotia songi na moninga po apesa te wana akomi ngulu tozali te biso bazotinda biso tozala mayele amibale alobi na biso ete kalulundu mukiko benu mpe kalulundu munu donc bokende mbangu te pe batindika bino te esiko toza kotindika tata mulimu musa toza kotindika ye te alleluya kotindika ndenge kopesa makanisi papa esengelaki boye papa soki asaleli yango te ale yo osaleli yango na ndenge na papa comprendre tozali te yango tozokokanisa le 16 août ya atinkilaki biso Yelusalemi toza kotonga papa Simoki Mbangu Kiangani aza kolanda ba instruction ndenge epesemelaki ye mingi bapaya tozali koyamba ndenge ye moko papa Mfuma Longa lobilango na message ya 16 août wana 1987 tango bazali koya bazoloba bamsusu mpe bana ndako bamsusu bana ndako papa limisa tango nazoyoka bikateli nga nazokomona bikateli akopesa esala eloko moko te me ayaka misusu te na nkamba tango aye kosutuka atali boye aye kosenga bolimsi aye kosenga bolimsi pa na nganga ngai kutunga sala mfuma salute kene kosenga bolimsi papa Simoki Mbangu Kiangani papa na bandaki ko beta mabaku aza croyant kimbangiste bikateli nazoyima bikateli yango mpe mbongo mpe ezomona nango te misala nini ezokosala